bonsoir la salle. Mbote na bandeko tout. Oh baza en kati na biso na kati ya salle. To lelo a une occasion il y a 3 ans, il y a Star en ligne. Star en ligne est un groupe mobile fondé en 2017. Bongo lelo to ça 3 ans nango. Fondateur na biso ça Abdul Obama. Star en ligne projet na biso ça la keza ONG. Star en ligne est un groupe moko to leki na betape belé, leki si bato belé, bimisi pe ba groupe ebelé. Mutunya soza lelo awa na biso aye pour partager na biso joie to sentiment oyo to za nango parce que to mona ba groupe belé 6 mois ekufi nango. Une année ekufi mais plutôt na Star en ligne et ça différence parce que Star en ligne déjà 3 ans. To bete na Star en ligne maboko la salle s'il vous plaît. Tous en Katia fête. Ici c'est la fête. Ah, tous ont fêté 3 ans à Star en ligne. Salamana noté. 2017 ici 2020. Dans Star en ligne les ont existé tilelo. Et ça ONG na biso moto lingara mingi. Star en ligne les a ba projet ebelé autotanga awate. Et ça différents na ba groupe ebelé to ba ben sanité to solarango par respect to tindara ba photo ya mabete. Donc on a vraiment ça exemple. So moi si to mobile lingate mobile no ça na ba groupe en tout cas ça Star en ligne confiance pour aux a décider. Na parce que na kata Star en ligne to peut ça ba conseil. To ça ma mobile autolobelaka. Bebele pe ba ça so ça raté na Star en ligne vraiment luka o s'adhérer. O yeba na 2021 ba nouveauté nini to bilo nini ya sikatoko ya nango. To bandi déjà fait na biso bitumba te ko swana te to fêter en paix et bandediti souka. Sans en likamaro loba luka mkolo groupe Abdul Obama notre papa. Non, ben so pas dans la salle se présenter Abdul Obama notre papa. Papa biso vraiment foya. Alors appelle quelque chose pour kobota mona ça 3 c'est ça li pendant ngubata. Bonsoir président fondateur ya Star en ligne. Bonsoir. Papa, to moni obeng si biso to ye belé to za wa. To ça vraiment belé pour l'occasion il y a 3 ans il y a Star en ligne. Faut biso no ba difficulté ni no kuta nango banda ki ndenge nini pour combattre lelo ça qui vraiment ndeni. Et premièrement on sing merci na ba membre de biso Star en ligne ndenge ba pesi présence na bango na événement 3e anniversaire donc c'est pas facile. Et salamate na ba groupe WhatsApp 3 ans. Eh bon melanga ya boye ba joua pi papa. Et malgré je suis malade, je suis vraiment malade, mais na forcé événement ils a réussi et parce que na lingara batu mingi quoi. Nature na ngeza je suis un homme doux, calme et mutumo ba lingara batu mingi et naza ba projet na ngai d'avenir et eux ils allaient toujours nango la maintenant. Comme quoi papa? Bon, projet na ngai bosso zara groupe ils allaient Asbel ils allaient la sous forme ONG, sous forme ONG association mo boye ya kosunga batu. Orphelin, ba fille mère. Si, bateau. Bah ça sous espérer na vie quoi. Yeah. Donc je des projets comme ça. Et malgré la difficulté de coup dans ba groupe, mon groupe à WhatsApp, nous sous ba na ba projet na bango aye pour linga basi aye pona. Surtout ça bande ko bolanda biso musu so ya na groupe ka pour linga mwasi. Pe mwasi mo roté 3 4 5. La difficulté majeure de coup dans na groupe ngwana et yango ne permettra biso te au moins na mutuma lingi 3 4 basi. Ndenge c'est la Star en ligne le 3 ça bénéfice de ça vraiment nini. Bénéfice dans les amour du prochain et si on va atteindre l'objectif langai ne c'est bien bénéfice langai. Donc ba bénéfice on les a ba bénéfice moro secret quoi. Et jour on va atteindre l'objectif on a bon monde que un groupe les alai net ba aventure mais na minute ekomi il y a makambo quoi. Bande ronanga na kata vinde to sabo makambo esaka na makambo nango. Na vie tant to lo ba aventure ba ça c'est que ba sérieux pe bazali. Na ba groupe WhatsApp tant to ina ngo to mona ngo ba aventure or que ba to pe ba sa mama lamu na ba groupe WhatsApp bazali ko ba Abdul Obama obwe. 3 ans. Nam so sacrifice après mbongo na tindela ba to ba mega asaka makambo ebele donc to meka ko soutenir ye. Aza jeune aza poster ko sunga batu. Donc nga na benga Star en ligne
ligne eza ONG bao bazaka na kati ya Star Aline so baye bango te lelo vraiment meka comprendre que Star Aline eza ONG eza pona ko aider bato oza na pasi oza na moi problème so ye na Star Aline to kokoka ko aider le président mot de la fin pour la fête. Mot de la fin, tout fêter dans le calme et cultivons la paix et l'amour. Mot de la fin, on a bisous na batunyo so bisous na bébé nangai VIP international. VIP international papa Pessi Omboto. Bonsoir Gabins. Bonsoir princesse. Bébé tout le monde a lelo na fête ya Star Aline. Aux mamba. Si. Combien de temps déjà? 3 ans déjà. Ce qu'on a 4 à 3 ans ça na 4 à Star Aline. Quoi plus ça ba bénéfice na yo na ba désavantage na yo. Eh pas donation na ba belé mais na kabwana ba tonti na ba kapo suka. Star Aline pena pona ngantu ko ya nyonso e boya mbali don libale kufa mais Star Aline. Ah bon? Libale kufa la mais Star Aline. Libale kufa mais Star Aline tika la kaka. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Bilenge la kuna yo rangote. Bilenge balabi Star Aline de bilenge. Bande on a pas comprendre notre émotion tout ça man a fait à Star Aline. Na koti kuna don vedi ke na po. Ça c'est stylé. Eh mbala moko don na bosse ngo bilenge mbali. Boyoki hein. Dans Star Aline bilingue. Nde on a ça manque à faire ba kota Star Aline ba bilingue na bilingue za kuna. Bonsoir. Bonsoir. Bébé tout le monde a combien? Amarula. Bon voilà comment on a groupe Amarula mais mon vrai nom c'est Priscilla. Priscilla nan. Kinwani. Priscilla Kinwani. Nous sommes famille Kinwani. Oui. Ah bon? Aux gens nani Kinwani. Didi Kinwani. Nayani Esnae. Ah bon? OK, merci beaucoup. Tout le monde a fait ta Star Aline membre depuis combien de temps? Membre de la Star Aline depuis combien de temps? 3 ans vraiment. 3 ans. Bah avantage na désavantage. Bon pour l'anga na moni nécessaire te ko ba désavantage. Siko bato balinga groupe WhatsApp te ko sabon ni. Bon mutu na opinion na mutu aibi lo khalingi pona o moni kelinga sala so o pe moni kelinga sala te bon asalite mais il a bien il a ka ki o tomber na groupe bien so o tomber na groupe bien. Est-ce que na Star Aline bo vouloir savoir la photo mitaka la vidéo porno? Non voilà ça interdit. OK, merci beaucoup maman to mondi wa moi sikitoko moi sa pembe yumto benga la bangu na kata Star Aline ngayo penza cheval blanc. Balobi cheval blanc Fabrine. Maman Cheval blanc ngayo. Oko sa batuni pour na 300 abino ya Star Aline. Bon nazo tout ça n'est sengo vraiment pour na lelo les anniversaire na biso ya groupe donc si tout ça les 3 ans ya groupe ya Star Aline. Donc tout ça vraiment na sengo mingi. Donc Dieu merci vraiment comme si sommes ko la lelo. Donc tout ça fêter tout ça ensemble. OK. C'est ça.
Banja, bafouché Banja, Banja,